Mama. Voleur, tu voleras et après, prison. Tchel, tu tchéléras et après, les infections. Mungando, ti mungando rera et après sida. Bonjour et bonsoir à toutes les abonnés de Matabisi TV. Ezanga Myriam Koulou, présentatrice na bino mbolinga kamingi. Lelo nazana sengo mingi ya ko présenter bino artiste moko na kombo ya Papa Yanga Fier. Je dis bonjour Yanga Fier. Bonjour Yanga Ndeko. Bonjour na bandeko nyoso bazolanda biso partout dans le monde na Matabisi TV balobi donc sans litabisi talaka koki po tonda te donc litabisi ça la rien faut vimba litabisi ça la que l'os vimba litabisi ça la que sikwe koka. Donc Matabisi TV vraiment merci. Voilà Papa Yanga Fier. To bande comme na yo na groupe Papa Ogi. Ma baramo au côté pe masolongo kaya net. Tu vois, tant que ça la eloko, ils ont pour lobby, tout ça la nini, tomata, évolution ils ont la eloko ojo ça. Ce que ça le loko évolution c'est-à-dire tikana yo quoi. Donc yangwana to banda ki na ba niveau na biso ya bakin, Dieu a fait grâce et lelo to continuer ba internet et puis pour na oetikali yemo kaka yebinenge osala. OK. Intérêt ni vraiment trouver na internet na banzonzing. Ouais, intérêt Zali parce que na babilo qu'on a biso les kaka na katia kini awa ils ont beaucoup plus bisonde batu to dépensaka. Avec le président Yanga Fier, comme secrétaire Yanga Fier, ba yokalina numéro 1 ya groupe, de quoi il y a numéro 2, tout ça 50-50, ba no ba tourner, tout ça 100 to futa chaîne, ba na o ba leka ba za na visibilité. Mais tandis que ba niveau na biso ya njonje, ba bi keton ba bengi Yanga Fier, ba celui les gens na Yanga Fier abi ke aojwata moi transport, aojwata moi mukemo boy o soki asangisi et permettre yé à futandaku, à futamai, courant et puis à sungape bandeko, oyo azakana bango na famille et puis na ba camarade. D'accord. Papa Yanga Fier, au bandika théâtre mbalamoko et pas ya Papa Ogi, tout ça cadre dans groupe nomo ya kalobanda de kosala. Yanga Fier bandi théâtre na balabala na bango, kolongwa na balabala na bango ba ye na école, kolongwa na école aye na église, kolongwa église akendaki pa mama pembele, kolongwa pa mama pembele ba sali susu ya bango, kolongwa ya bango akepa mama via, kolongwa pa ya via nde aye ko se retrouver na Papa Ogi. Ya bino wana moko kenda. Ouais, kaka masano te ba parcours ya ba vie kaka. Disons nga mona banda mona ngolo kwa masano kaka. Le banda ko tenir tellement Yanga Fier zaki na soif moko boye kaka à se positionner na musala ngo donc ya bisika ya masano, bisika mo ya mona ba passe temps quoi. Yanga Fier ataka ngo pembeni nde aluka stabiliser vie artistique na ye et puis na ndenga zo kendele ti lelo o yazali Yanga Fier. OK. Et pas ya président na yo zato longwe na yo parce que bino bozaraka boy. Ce succès yé comme kunanga na osala na soutenga modana ba succès na ngofungol déjà groupe pour absence na yo penza na lobby onga na omona. Oui na zali na nga soki omoni na ba pièce na biso ya kin groupe na nga na zate c'est-à-dire peut-être tam sur na déplacement na voyage yango nde permettre quitter na zala mais soki na zana kin ndenge na zabo na privilégiera nano groupe nanga soki tournage ezali na obanda nanga nano kuna soki répétition za na kenda rapé répétition et puis na yo ya tournage internet tout ya njonzing na groupe na oza na poste nini na za président. Ouais, président Papa Ogi atikala coordonnateur. Okay. Donc le quoi to koma na groupe msuna Brazzaville et koma ko s'occuper mingi na bata Brazza nga na zana ba oyakin. Groupe ils ont marché bien ma camion les a posé. Oui, nous c'est OK nango bien na rythme kaka ya confinement awa ndeto za biso no si ya couper ma total timbela o mokonza mboka pesaki et si là et puis tozongela ba activité. Aujourd'hui que bozer opé ba ma tozo mona ba ninga na bino msusu bazo tourner ndeti dernièrement ba kanga ki pomba en plein tournage et puis atondi si lisusu batu. Le problème est ça nini. Ba pexi na bango ba tournage te mais au moins
Pekisi, système où il y a les belés, plus de 20 personnes, là c'est mabé. Papa, il y a pandémie où il y a coronavirus, et surtout aussi règles, loi, où le gouvernement, où le konzambo kapesi, donc ils ont un problème. Le problème est que non, bateau balinga rabiso, bateau ba préférer rabiso. Sauf que Monica y a un affaire déjà na tenu na yewana, ba ko kasu ko le kate. Faut pas tellement ouais bengi au moins pas baleki 20. Dans la police peut le cas, banani wana boy comme pesa 200 000. Bo pesa boy donc yango wana. Nde chokbe torbito fanda bande ko mususu pe baza do baliaka na bateau du jour. Non, dans mususu lelo so azimo et permettre bana balia lobi so azuko ne permettre pe sala nini yango wana to sala sala kaka moi ba effort mais pas tellement vraiment ndenge zalela ki komika na ba ndenge moko boy non ya ba ndeti kaka. Qui que bazui déjà vaccin ya pandémie ou ya corona bazoya ko mekango déjà en Afrique aujourd'hui ngamoko na tali vidéo na Afrique du Sud comment bazo bengana. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les abonnés de Matabi TV qui nous regardent? Ouais, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire par là, donc ce que je peux dire Nzambe kaka bate la biso, Nzambe abate la biso, Nzambe sunga biso, nyonso wana eza etali gouvernement ba décision ngana ko loba oui ou non, mais ce qui gouvernement ba lobi oui, donc non nga to oui nga ko zala nil et sans effet. Donc hôtel ka gouvernement ndenge zo mema biso et puis ndenge bato ba lobelela biso bazali par rapport ya makambo nga mo pe na landa ki j'ai des amis au bazana na Afrique d'ici du kuna pe ba benga ki biso batindi ba vidéo par rapport ya ba réaction na bango pour na tina ya vaccin wana. Donc sauf que tozana posa maladie yango ekende etika biso libre to sala misala na biso ndenge to mesana to tambola to sola to yambana donc ndenge to mesana. Bien sûr, président Saï, ça qui vidéo moko ya Congo bololo. Et puis ba fan na yo so balanda kisiko ndongo lobi ki rolobelote. Ba fan na yo pour na vaccin oyé ba yo komeka. Ah, conseil yo kopesa na ba fan na. Conseil na kopesa na ba fan ba se protéger kaka to sokulaka maboko à tout moment to respecter ba norme kozala 1 mètre na muninga ata biso to respecter te oui donc tout ça la casque fort ya ko respecter yango ba gants ezala puis cachiner ezala yango non le seul moyen auto ko sala pour na ko éviter coronavirus vraiment donc tout se protéger ça eloko mo eza réel tout ça na bandeko bazo vivre na balibanda bisika pena malade yango eza makasi tout mona ba vidéo tout mona ba image bazo tindela biso ndenge batu bazo kufa ndenge batu bazo perdre ba vie na bango donc quant à nous, il y a que se préserver, il y a que se protéger malgré biso morote ne tombi battre la ganzambe mutabattre la biso mais moko adage moko peloba aide-toi et le ciel t'aidera. Donc to mi battre la kaka. Mais déjà yo mo to monyo atala cache na ote, to monyo na ba gante. Mais otindi ba fa non ba la tabagan ba za na cache ne. So na cache ne ba gango mo te nga permettre nga te to sa no émission. So pe na ba ki ke to sala te yanga faire comme fier bo yanga faire ozani yanga to signer kaka. Mais après mission on zo fungula nga kuna nazo zona nga kashine na nga na tie na jini na tie na nga so na tourner pe na longoli papa na beti moi vite faire puis na zongisi donc ça na ngote ke ça la kaka tout moment mais laver les mains et puis 1 mètre distance na mutu surtout bateau to yebite quoi donc c'est ça. OK papa nga fier de zo qui est déjà na sukaya émission na biso na lobby boy idole na na théâtre zalarana idole na ngai c'est Jésus-Christ to la fille Yesu. Oui, oui. Yesu a joué bien fort à Tambona Bamai, Babete Basete, na Kading ya Pamba, Nima Benado. Donc il donne un vraiment c'est Jésus parce que babito za ba imitateur ya Yesu mais ils na bato pe ba encourager nga ba pesa nga ba poser musala ya eza ba Coco Seigneur ba Vengadios on ba papa na biso donc ba grand frère na ngai Sundiata Maniata ya Charlie vu de loin mon vieux donc de tous les temps ya kutozala
zalaka donc mon papa Tito donc yango moni à l'époque na batamo na bande ko sangisa Sundiata na sangisi Vetito na sangisi Vie de loin et Bimisi qui yanga fier donc c'est l'épisode de l'homo ya papa Vie de loin olobi et l'homo ya Vie de loin ngamo déjà tant mususu ko lobana déjà abimisa déjà moi ka abimisi déjà Vie de loin ngamo déjà moi déjà ka abimisi déjà donc ya na kosa yote lelo makambo yote ko lekana kata église moko na vine biso za makambo ko kamwe chrétien ya réparateur chrétien ya ingénieur ba bengi na kati ya fête ya ba musulman na kati ya mosquée à côté na kati ya mosquée bandi ko ranger so na kati ya mosquée s'il vous plaît OK ne ba mikaka micro abeti boye pampa bandi na Yesu nkolo Yesu nde mobiki na minute ba musulman ba landi ne ba tasbir ba landi ne ba njete imam mbadi mama et voilà c'était l'artiste comédien Yanga Fier je pense que c'est peli na émission ya lelo papa Yanga Fier to komina suka mama banga na bafan na yo na maman de la fan na bafano balinga yo mingi na pesi mbote na bafan nyonso bazali partout dans le monde bazolanda Matabisi TV donc mbote nanga na maman Gelte Luce maman sociale en direct du Canada Nancy Massamba la fille à catalogue la maman de Christopher mbote na Abel Bolokumo otali mwaso komisi nzambo la keli satana mabe Abel Bolokumo yana leki yana Nancy Massamba bon na benga bongo ba lumière ya Canada taka Canada eza na lumière au saganate mais bongo su babakisaka implicite parmi ba lumière wana ya Canada bana bata mama Gelte Luce na pesi mbote na ya Eli Lukuni mon vieux propre na kata France ya Eli Lukuni Gino Lukuni Flori Lucho Lukuni Laurette Lukuni ya Yves Lukuni bana bata papa Lievin le vieux Mpakasa donc na pesi mbote na ye nene wanzambi na Lille mobala bata mama Kati Kalema mama Kati Yanga Fier ye azali na tuna ko te pas vieux na pesi mbote na Matondo Miezi garçon capable 3 fois par an français Matondo Miezi ya yo yango wana mon vieux de tous les temps de tous les jours la monarchie absolue balobi béni Queen Mama Pasteur Queen Beningimbi motema papa Boni Lutama Lutanga na Afrique du Sud bambote na bino vraiment na lela bino bien mukoko bateza de l'international mukoko bateza de l'international mukoko bateza en direct de papa Yanga Fier au conseil absolument de bon mon beauté c'est ça vraiment ba fan à Matabisi TV quoi ouais système mikolo eza que non voleur, tu voleras et après prison, tu tieleras et après les infections. Mungando, tu mungandolera et après sida. Noaler, fumer, tu fumeras et après Tiber. Et pasteur, tu pasteureras et tu prêcheras et après viol. Voilà. Je dis merci beaucoup à toi, papa Yanga Fier, à Salibiso. Je pense que vous avez payé l'émission. Vous savez qui m'a cassé Nandaku. C'est Bolingi, bon mon arabe émission. Abonnez-vous massivement. Je dis merci à Cynthia et je vous aime. Tout le monde l'année prochainement. So Bolinga kama tabisi, c'est que les tabisi na yoko yoko sala pour ne chaîne na biso zaka ko s'abonner. Donc s'abonner massivement pour profiter. Bon mona, ba star na bino préféré, ba comédien na bino préféré. Donc chaîne il a sur politique, comédie, théâtre, et ainsi de suite. Bah, information, il y a solo, même il y a des jeunes du monde. Même il y a l'ifelo, même il y a Lola. Ah ouais, on va dire Satan à l'ataka, n'est Satan à binaka. Ah ouais, kaka. On va dire Yesu vande la kana Lola. Toujours ici, na Matabisi TV, nulle part ailleurs. Check.